Au moins bino bovanda na ba musicien te boyebi comportement ba musicien te. Ba musicien baza ba ingrat. C'est ça. Otiki pe makambo matsaka ba musicien na podium pona ba dénigrer baninga ba banani ba communicateur na yo benga na soba bati. Lokola neti nani? Kaswa yo ebi batu nyonso yo batala babanga ka muzeki ndingu soka mati. Non, muzeki ndingu azali na département ya boulot o ya salaka. Aza na société muzeki ndingu bomo na ndinga il a une société o ya ye. Muzeki ndingu a travailler à Kaipa ya faire rigolater. Non. Petit Eveline, 4x4 Suzuki. Na edika kio na go déstabiliser yo. Yo boy ko tambela njambe ko tambela nani? Tala lelo yo ba concert komi annulé. Concert komi annulé. Chaque concert ne ko dala annulé kana na njambe likolo na yo. Yo do la tapetio na bo soto na politique Israëla muta finga première ministre mukili mobimbe yebi. Faire égola. Tozo peso toli ozoka te. Tozo peso toli ozoka te. Rivalité oza nango, concurrence oza nango, et puis ozaka na rivalité na concurrence te. Bozali futur. Bozali ba futur bato tozo tike la musique lelo soki ba wera basate, ba kofi bazate. Tozo mona musique grâce à bino. A muzeki ndingu bazali déjà na ba problème. Bazali dans ba problème. Yango moni tango batuni question wana akimi yango na soin. So muzeki ndingu pe lokola yebaki ke eza déjà 12 wa wenge yango pe atindaki mwasi na ye yo bikaza na entreprise na ye entreprise ya mafinga yango ezesika yo oambosha ye à part wana donc ndena lobi lelo na transmettre dossier wana epaya marka os maloba wana bimaka na utaka wa et vandi pa welalia donc ça dit na transmettre dossier ya papa wana marka os donc ngai muna autoriser yo donc ne kena ministère nini maka beta no yemano ningo yoga yoga fo nanasa yo aussi komba ba Kongo ya pondu saka pondu mozo sa makama be pola ni yo makama ba mibali okomi ko kende ko finga ba na TV o mwasa ndenge nini soki mobala zwi makambo na musala na yo komi ko kende ko finga ba to za mwasa ndenge nini yo mabala mboka oyo oza mwasa ndenge nini ko muta longo na isaini mukono na mina wangani et peut-être mona au code 16 au funi voilà pour bebele ya bikanda voilà pour manzala na banzoto oluka solution to mona ba spectateur ba simba musée to mona ba wario ba simba musée puis ba activani bino tu bo côté là boyebi ke mutu na fomu akabarate mako makasi wa ba sense hein makambo ya mobali yo mwasi avant muzeki ndingu ye moka bima mwasi na bimaka bandi ko finga c'est pas bien kanisa olia tsaka madesu ya feri nazo kama na mboka o mutu akabeli o mutuka okomi ko leko banika apesenga mutuka kufa papa mutuka kufa ezalaka te mutuka eza téléphone te. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. À vous qui ont un grand cœur. Bino bao mitema nzamba pesa bino mitema malamu. Mitema kusunga. Fondation Alain Dele na orphelinat Christ Rédempteur bana posa na bino. Bana posa lisungi na bino. Bano baboti bakenda. Bano bazala moya kotanga te. Bato bana besoin lisungi. Bino bato wala mitema malamu. To wana posa ya lisungi na bino na orphelinat Christ Rédempteur, la Katia Fondation Alain Dele. Kanise loko. Eza yondolo bakie, ozanzambe ya bana bitike, yo mokolo bakie, osungaka basi bakufela mibali, pona nini pasi ya boye o nzambe. Ils ont besoin de vous, de votre pain, de votre bouteille d'eau, de votre soutien. Et ça serait une bénédiction pour vous. Pour votre famille. Que Dieu vous bénisse. Merci pour la nouvelle tendance. Merci encore une fois chez vous, dans vos maisons. Episcope Yambo, rendez-vous na Kitata. Nakanisi, vous avez déjà reçu là par rapport à l'émission de Bisso de Salaka. Vraiment, vous avez ça batubélé. Dans un appel, il y a batubélé, bazobenganga, na poto, partout. En France, vraiment, na pessimino, merci parce que na mon niveau multiplier qui m'a émission
bo multiplier ki namoni bo multiplier ki moi ba appel ya ko benganga pour na ko bisanga vraiment épiscope ya mboto zolanda kayo ba analyse na yo vraiment eza intelligent vraiment tolingaka ba analyse boye biso tolingaka makamba kofinga raté makamba ba n'importe quoi te tolingaka vraiment muto atali émission à se retrouver muto atali émission a vu quelque chose lié na intelligence mais ba analyse musu to koma komona suka nango esuka kana kofinga suka nango esuka kaka na ba n'importe quoi suka nango esuka kana kofinga suka nango esuka kana ba n'importe quoi alors nazi ba appel ba bengai makambo ya musée kindingu asali épiscope wa yambo tolingi toyoka yo par rapport ya makambo oyo merci ya liboso nazo banda koyebisa na musée kindingu nalandaki yo après avoir moi si na koleka moi si na kofinga koloba n'importe quoi musée kindingu conseil liboso na opesa bino eza ke bafingaka loboko elesaki yo te hein? C'est vrai qu'il y a eu des problèmes oyo bino lelo bosa annoncé bolongwe na bino ba Gaulois bolongwe na bino pas faire mais soki loboko elesaki yo ozali ko cracher sur yango ko finga pona yango eza malamu te biso za basali ya Nzambe toza côté ya kabino ba bonnes habitudes et to pekisi bino musique na bino te bo choisir yango bo sala comme ça na bino na mokola suka Nzamba ko sambisa bino mais o to komi komona mabe komi ete bozo longwa na domaine na bino ya musique mais bozo kota na domaine ya kimatalana na domaine ya kotonga ka kofinga ka fingaka. Or to yebaki ke concurrence faisait la loyale par rapport ya musique. Nga na sepelaka na mona conflit o esimba ezali ya Jibena Wera ezaki lié na deux tribus Baluba na Batabandundu. En tout cas ça mai moi kitoko mais concurrence oyo ya fali na fere ezebani be kolote okuna mukongo oyo kuna soka zalaka mutabandundu soka zalaka nani chef ekonda soka zalaka ekonda bamusu babinga aza muta ototombe aza pe mungala aza mungala bato mabele lisi bato ba mamepela ototombe ike bali lompate lotompate lotompate ba isi dogo donc ezo banate omoni rivalité a paluna idps tsunga penado yo sakalate ba bamana ba mouvement na poma tete komba idps na palu ba kutani mais samo ne peut to mona nini wera na jibe mezaki somo awa mais oya bino oyo ya fere na fali mutura makolo ezo banate bo basé yango mingi chef bo basé yango mingi na ba koswanaka oli bokota vraiment na profondeur ya musique. Alors makambo yo tsoleka ngai na bane ko pesa faire etoli bato ebele bakondana kinga ono yo zokotela wera yo za mutu a wera na yebisa bino naza mutu a wera te soki likambo eza mabe il faut toloba mabe soki likambo eza malamu tolobi likambo eza malamu yango bomoni nga na ye pona koloba musée kindingu eloko wana osali eza malamu te et puis oke kofinga Israël mutombo ofingeli nini ezala mbala suka komeka so continue na olakelo mabe obinga so na lakeli mutu mabe ezwaka ye so continue susu ezala la dernière fois na yo ko toucher na la personne ya Israël mutombo aza bien aimé na biso kofinga ka ete ezala mbala suka makambo Israël mutombo asala yo ko sala ngota memi moto asika na politique alime fait moko oyo alongoli complexe na bino ba journaliste amemi grandeur moko donc aza petit mais costaud amemi révolution moko boye donc omoni même ba politicien bazo banga journaliste na sepelaka tango na mona ka sa ba émission na ye ayambi bato minene na mboka o mais asola sans complexe et puis donc aza multicolore Israël Mutombo c'est multicolore na kati na zo bisa ba polemu kendi zo bisa ba Zakari azo bisa ba bolo bo zakwa donc Israël Mutombo c'est multicolore. Alors tokolinga te bo sakana na ye awa sko na esko na teni na nga ya épiscope wa Yambo wazalendo na linga ba jeter na bato a Valère na linga te ba sakana bango ezaka malamu te donc musée kindingu
je te mets en garde. Et ça Mbalasuka, il y a manqué. Il y a un journaliste, à tout niveau, c'est ce qu'on veut le Mitelio. Nous sommes les canards à poser une question. Comment on va faire un piège? Piège à Nini. Tout niveau question. Maman a mis un et c'est ça piège. Ceux qui ont c'est fini. Et ce qu'on piège quand est-ce qu'on piège? Makambu obino bokoti ya wenge oyo boyebi esprit wenge te. Boyebi esprit wenge te. Muzeki ndingu okota ki wenge boyebi esprit wenge te. Esprit wenge existaka. Alors tokota la maman likamu parce que belé ba rokanisa likamango ezani ah to na système à vidéo to sengi na régie bo pesa biso vidéo ya fait egola. Ndenge bazo tourner ba question, ba tourner question soki yemuta mataka ba muzeki ndingu na podium. Muzeki ndingu afinga ka batu est-ce que yemuta tinda ka ba finga batu bien ndenge nini tozu vidéo et puis bo sélectionner nga sous partie oyo ya ndeko na ya Orligola parce que batuna ki fere likamumo très important et les mbango fere a dribbler kibiso mais na zozong sango to sengi vidéo après to zongi c'est ça otiki pe makambo matsaka ba mission na podium mpona ba dénigrer baninga banani ba communicateur na yo benga na so lokola neti nani kaswa yo ebi batu nyonso yo batalaka babangaka muzeki ndingu soka matile non muzeki ndingu azali na département ya boulot oyo asalaka aza na société muzeki ndingu bomona ndingu il a une société oyo aye muzeki ndingu atravaillaka epai ya faire rigola te non muzeki ndingu aza na société na ye oyo asala confirmer que muzeki a une société aye aza na société na mona aza na structure aza na société na yasala faire rigola likambo ya famille bozaki nango ya mwa matata mpona liwa ya ndeko na yo akufa o baloba oliaka wana bobongisi déjà bon likambo ya famille eza likambo ya famille est ce que likambo ya famille babeta yango na télévision kasi moto akufaki azalaki artiste musicien monene ayebanaki sango yango ezalaki sango kobomba lisu te sango Marcelo baloba na TV oyo ayo ya liwa oliaka moto bakotika wana oza na raison bokomi nango wapi tokomi nango wapi wana ezali likambo ya faire ya famille ya famille tokomi nango wapi ezali makambo tozokutana nango na mokili merci beaucoup na régie na kanisi bino mo bolandi vidéo oyo eluki makambo oyo esali ke muzeki ndingu alongwa faire gola tozopeso toli ozoka te tozopeso toli ozoka te rivalité oza nango concurrence oza nango et puis ozaka na rivalité na concurrence te bozali futur bozali ba futur bato tozotika la musique lelo soki ba wera basate ba kofi basate tozomona musique grâce à bino alors to lingi te bozana buzoba bozana ba makamo boye oyo ezanga mutuna makolo et pendant que bakoluka bato bakoko yemba pona mboka bozala te c'est pas bien biso lité ya biso basala nzambe tote ya bino ezake bosala musique yango na ndenga malamu ya ba insanité te ya kofinga te bozango lokola profession lokola musala mutake na ina atangi musique abeti musique lokola musique ya recherche ya kelasi bino bobebisa musique na bakisi ba danseuse ko bina mitakala yango bobebisa ba valeur yango so tolobela musique tokota na ba détail ba makambe belebele yango na eli makamba lelo te mais on a eli makamba lelo ezake bolandi vidéo bato belé balobi ba n'importe quoi noki nani mabanza pasali vidéo alobi noki bato belé babi affaire au salaire pourquoi kene ko kumisa muzeki ndingo lobi na yeke ono azana entreprise tala lokola azane zoba azane maele te a comprendre valeur oyo pesi ete ale tala ndenge sikoyo aye ko manquer o pe alongwe musu muzeki ndingo balongwela ndengo na mutu pena bi ko zana entreprise muzeki ndingu ayebi wenge bino boyebi wenge te yango bolobi ndenge wana alors tozo video ya mabanza boyoka mabanza ndenge regeta bi akamwe mutu alongwe na orchestre pona nini po babengi ye ana entreprise na ye mais en réalité eza yango te na ofongola bino siko po boyeba siko ponga na za épiscope wa Yambo ngam na terre ba pasteur nyonso a Congo na bana na nga ba musicien tout bana wana nyonso c'est moi na terre ka batu nyonso même dingo ava kufanga na terre ka ye alors tozo video mabanza après tozongi na expliquer bino makambo eza ndeni nzambe na ngai obike banda na botama mbala liboso na mona makambo na mona eleka na internet donc faire egola alobi na muzeki ndingu azali patron ya société na ye abengi ye patron tala niveau faire a honorer muzeki ndingu
Mais Mouzé Kindingu, c'est que le a sa tête vide, le a sa zoba, le a sa kizengi, a quand on dirait ba fingi. Oh non, ba humilié. En tout cas, ba para to tangi saraba na biso, l'air en haut. Pour moi, na yo que des places moi ba kumisie, ya quand on dirait ba fingi. Vraiment, donc Moussa sa zoba boye. Ba honorer yo ba pession valeur. Babi na ok, ozali patron ya société na yo. Donc yo mo loka ba fingi yo. En tout cas, oza bourrique, Mouzé Kindingu oza bourrique, koleka ba bourrique nyonso ya Kinshasa. Atanga ba benga nga vrai zoba, mais na zoba loko yo te. Merci beaucoup. Nakanisi tozongi bon bolanda bien. Ba soki ba voisin bazali banda benga ba kota, ba koyoka lisolo ya Mouzé Kindingu na Ferré, il était comment? Le problème c'est quoi? Au monde bino bovanda na ba musicien te boyebi comportement ba musicien te. Ba musicien baza ba ingrat. Na yebi au monde mo ingratitude. To komi ko qualifier ba tuna mona Congo so vanda na Kisasa. Ba premier impoli za ba to moto, muta moto na yebi te unieza musala moko fo sala ngo fo za zoba. Mais na yebi ke za musala za ba valeur au monde mutu vena bien veste pena. Mais na mo incompréhension mo makamba osana mo regreto bi mutu atanga te. Soko lingo mona ndoki kene pa ba chauffeur si to ya 207 on dirait avant bando kumba on ne ba pese ki ndoki po akumba ngo soko ça normal ko kumba ngo te. Alors problème ezaneni ba tuni faire question Congolais ali ko tanga te, Congolais ali ko sala analyse malonga te, Congolais ali ko yeba makambu te. Israël mutomba tuni faire question, tuni question boye. Batu oyo matsaka na podium na yo. Yo muto tinda ka bango ba finga ka batu to eza ba finga ka bango moko na ndenge na bango bolanda question wuti wana batu oyo mataka na podium na batu neti nini même si neti Mouzé Kindingu nani mataka parce que mutu no sabi ke en tout cas na ko finga numéro 1 na Congo so to tanga na ba Congolais muta finga ka bien ya liboso ta bokechu en tout cas bokechu so ka fingi yo so za libanga ko bambaye mutami balé c'est Mouzé Kindingu. Mais moutou est tcholaka bato ça Sankara donc Sankara soka ba no bois que lo ba jeton en tout cas il y a finga kate mais a bois ka ba jeton donc to yebi ba valeur na biso Congo ça le l'équipe nationale to yebi na défense to kotia nani to yebi na poto nani ya koyamba to yebi na attaque nani ya kobeta to yebi makambo na nyonso alors likambo za wana za nini ba tuni faire makambo ya ko finga faire à répondre boye abi Mouzé Kindingu bino mona eka ndenge wana Mouzé Kindingu azana entreprise na ye. Alors, to banda siko ko étudier entreprise nini Mouzé Kindingu azanango offert à lobelaki. Question bazo tuna ezali ya makambo ya ko finga. Oh, première entreprise à Mouzé Kindingu eza SAP. Abima na idéologie na bango ba léopard ya ba saper. Donc to yebi idéologie donc entreprise ya liboso ya Mouzé Kindingu eza SAP makamba SAP. Mais oyo ya kenda ko kote la pas faire eza ya ba communicateur, ya ba porte-parole. Faire ba tuna go makambo ya bilamba te batuni yo makambo ya ko finga batu na podium nenga lekaka na ba émission cha chau abaluka pesi mu Congo yo muto tinda ka eto muto tinda ka ete yo bikaza na entreprise na ye entreprise ya mafinga yango ezesika yo o embaucha ye. Alors na rafraîchir bino mémoire bana bandal nyonso bozola ndangai tozaki na problème ya liwa ya Maltina kufaki Maltina za nani Maltina azalaki moto oya bande komemela jibe catalogue mutu mwa zaki ya mulai na ba logs donc soki jiba lati ba yoji yenda me makabi à part wana donc ndena lobi lelo na transmettre dossier wana epaya Mark House maloba wana bimaka na utaka wa et vandi pa welali donc ça dit na transmettre dossier ya papa wana Mark House donc ngai muna autoriser yo. Donc n'est qu'un ministère nini maga beta no yemano ningo yoga merci nakalisi bon raisonner sous sérieux ça qui somo oki faire rabia za muta buzoba apesi Mark House micro yemo moni kota Mark House a soutenir Mark House même moral Mouzé Kindingu bazaki déjà na ba problème yango moni tango batuni question wana akimi yango na soin so Mouzé Kindingu pe lokola yebaki ke eza déjà 12 wenge yango pe
atindaki mwasi na ye comment mwasi ya museki ndingo eza nani nana sa yo aussi komba ba kongo ya pondu saka pondu mozo sa makama be pola nini yo makama ba mibali okomi kokende kofinga bato na TV o mwasi ndenge nini soki mobala si makambo na musala na ye yo komi kokende kofinga bato oza mwasi ndenge nini yo mabala mboka oyo oza mwasi ndenge nini o pasteur na bino azoteya yo oza mwasi nana tsaka madesu e bani ndenge nini kofinga boye nana saka eza malamu te makambo ya mobali yo mwasi avant muzeki ndingu ye moka bima mwasi na bimaka bandi kofinga c'est pas bien kanisa olia tsaka madesu ya fere na mbongo ya fere bolia mipanzi nazo kamo na mboka o mutu akabeli o mutuka okomi koleka bani apesenga mutuka ekufa papa mutuka ekufa ezalaka te mutuka eza telefone te mutuka ya telefone te ndima mutu atana o amuki asaleli yo kutu bapesi yango bongo biso si bapesi biso ata velo yo zukutu mutu kozo kofinga susu batu c'est pas bien yango na bi bosa la musique na place ko pesa na toli to pesa na toli na place ko établir vérité to ba ke vérité likamezaki boy donc bino bato bozo ka koloba ono oyebi question moko oyo batuna ki faire salinga somo mais faire à répondre te Israël mutomba tunie makambo ya famille na ye bo mona ki faire auté ko so problème na famille na ya na ye Orly Gola Thierry Gola bazakami balé Thierry Gola na Orly Gola mais siko tango batunie likambo ya muto bazakini na conflit atangi kombo na été Orly nde yaya na ye yene bazaki na ba problème na ye batunie est-ce que bobongisa déjà makambo zaki nango ma sauté abwaki ne mutu musu atiki yaya na ye mais place na bosali polémique nango te poani place na bolobi yango te poani siko tolini ni bino boko opesa biso fali asalaki awa alongola ko mwana na loboko totombokelaki fali toyebisaki ye olongole na loboko molongole na babanda na bakassette te olongole na bakarte mémoire te nazanga tata nazanga mama nazanga makose natikana na keina nanga olongoli mwana na yo na loboko yo pe siko obwaka Thierry Gola Orly Gola ba frère siko ba frère yango tika na frère moko mutu alobi eloko aza te ale biso bagolo ki golo ngo eza kotika muninga na cimetière eza kotika muninga na nzela mabe yango nde ki golwa ba si bino golwa nde lakisi foko ko induire muninga na berere même émission na yango alobele makamba wera na olobango te parce que na sina lobaki yango déjà c'est pas bien alors donc bino no so bobimaki bosaki ba déclaration bolobaki bosali na bino ba déclaration ya pamba bolobi na bino bien te parce que problème o bazana ngo za problème ya orchestre ba musicien bazana ba caractère na bango bazana na ingratitude na bango parce que bomoni na sima nango muzeki ndinga komi ko lakisa ba passe amona makambo ebele tout ça komi siko ko lukasko et puis vrai transfert elinge ko sala masoki kaka muzeki ndinga meka ko kende pas fali inga ko sala shit total ya faire ata na chance pour que ne pas fali te pour fali pas olinga mutande ngona te parce que nenga sali ne pas tala omoni ta na lobana bino ke bitumba wera na jibe wera aganera jibe bota tembe il y avait des porte-parole à cette époque-là Sakara de Kuta na Blaise Elema mais na suka lango Blaise Elema kenda pa wera boye biango Blaise Elema suka pa wera yango muté affaiblissa jibe a perda combat na ba erreur rebelle bino ka sa to bango poto lingaka jibe te non jiba a se confier ki mingi pa papa wemba mais après avoir ko so ba conflit papa wemba ba tout ya papa wemba ba zaki force à jibe bango tout ba kenda yango ko sa jibe concert pena bobota bena be mère malou pena pa wera mukile kufi bato ba penser ki nango te tant to biso bino makamba vérité boso comprendre que biso tozolo mama porte côté la mutu et loko ko sa jibe conflit na papa wemba oh tala tango wenge kabwana ki wera bwaka ki batuana mabanga pona kaka bazaba na poto ayebaka bango baloris la congolaise baleka pena na émission babike longola bakoma na biso na nzemo no wana longola bakoma na biso bango tuloka bazaki ba petit ya papa wemba ba petit ba mère malou bakenda écoute na pa JB mais tango papa wemba zui problème na JB bango nyonso bakenda pa wera esika pe jiba ko ya ngwana o komeka ko imanze mama wa you should touch la oh ay manze moko ya nini ya nini
nzembo yango ekima ngai nzembo ayembaki esalanga mpasi na mawa ayemba nzembo ya mabe nini ya mabe ngai nasali mpona koma ennemi juré ya bato nyonso nakosala bakomona mabe ngai mpiana nayebi ntina mpo niji amipesa bakomo moto pamba na séparation azalaki moto pamba te bana kobenga binadama we souverain we ndenge ezali ntango azwi frappe ya vie amoni mpena 6 me baluka 9 4 me baluka kiti tovandeli yango akomi ya moto pamba ngana nanga moto pamba nyonso bazwa yango vie oyo efo eteyaka biso muzeki ndingu nyonso osalaki eteya yo fere nyonso mizaki sur muzeki ndingu eteya yo boyeba korespectane boyebake oyo tozosala eza mosala oyo fo pesa moningo opesi ye parce que eloko ezaka shite ya leader eza malamu te bwana otongana soki omoni makambo motu akomosala aleki boye oyo lacoste bango bato batinenga na benga eloko boye o mutu nini boye ye mutu atinenga na fingo boye omoni teke komokitisa sikoyo fere omoni komokitisa fere tozwi question oyo batunaki ye mpo na ndeko na ye après question wana tozwi réaction ya fere na makambo nyonso oyo muzeki ndingo alobi na ye faire à répondre. Toujours réaction après aussi ces missions. Merci Banakin, Bana monde entier. Maxi bien-être. Sougala café, logo na mêlé logo mais logo est amabé. Il y a bien pour na panne technique mais ko sale la on ndenga mabete sale la ngo pona mama. Ba célibataire to lingi bino ate. So maka boma mukolo bala. Pourtant, nous allons produire en haut soute. Merci bien-être. Yango yo. Lukango benga ndekonanga alendele yemutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35. Ezebele na kati. Sobo melika moko de jour bien. Be hémorroïdes banini tout ça. Bilia lia, vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement. Fonctionnement, il y a break de break, donc il peut son fonctionnement bien. Tout comme les Congolais, tous ont gagné le match. Ils ont défaite, pas de technique en plein match, c'est pas bon. Ils ont là et locaux. On a évité de dire, surtout les pasteurs, ils ont mis la mela, boyawa. Bobenga pena alendele, le numéro naé, pour bobenga pour bozer locaux. C'est important. Traitement poison, anti-poison, yango. Ne ba mususu meli yango avant kende obima o mela melango ça des jours ata batie le loko moi cuire mon corps c'est bon oyo pe anti-poisson donc soko ata ezala kati elongolango alendele mikolo som na bité mindele yango ba pese biloko ba udia po biloko yango bendeza ya solo mikolo ba tiaka poisson ato a famille te ato za problème na mutu te jalousie car do ba produit yango na anti-poisson oyo pe anti-poisson. Donc, benga alendele à partir naïe aïmneni ouya ozwango. Nous amenanga pambola bino mi batela mboke comme biété. Batwa comme la jalousie oyo tozo comprendre de souté. Bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa ba otiana bana bébé ba poisson. Donc toujours zala nanti na ndenga na nga ndako c'est bon. Que Dieu vous bénisse.